Mesdames et messieurs, nous sommes sur www.diaspora-rdc.com, votre émission que vous aimez suivre, donnant l'actualité avec votre humble serviteur que je suis, Dona Condé de la presse. Ngayoyo. Palobi, moka na mboka, isa na bakondi nango. Biso mokondi na biso komo na ye, patron, boss, Pirous Bunga. Pirous Bunga, mon patron. Merci beaucoup depuis Ukraine. Merci beaucoup na Sepeli. Toujours soif de servir bateau balandara site nabiso. Soif toujours de servir bateau au balingara. Information ya bien, ya sûr, pe ya vérité. Na yambi mutu moro ezaki non, mutu wana a Sepeli sa yo, abini sa yo, asala mamboza moi ebele. Mais ça qui un moment, anda yo kana sauter. Abandaki soko mona na tête toyeba kité moi ba soupçon ba rumeur bimaki moi trop au bozaki na vraie information tie raison pour laquelle aujourd'hui Dona Condé na lukiye na solola na ye toyeba problème ezanini na présenter été na lingane ce a se présenter ne loko oya bini saramboka papa bonjour ekoti ebimi woso wengeza nzete weraza mosisa wengeza nzete aigwe toke makase kauke kwei weraza musisa etape kauke bukani wera tikali musisa bande kombu meteli tolie weraza musisa liboka ya pondu ba mutute yambika liboka yangu beba na balembo liboka bayoki bile liboka nanga libo bamama batuta pondu epise na kata liboka nani akoloba nani akofiotol nani akoloba na igwe tuta komanda ero ilunga Nathalie Sisa soye ndembie wangila tuta c'est toujours Israël mutu ambuji liboka balobi ebemba nyoke c'est la rasomote na Sepeli bato ebele batuni ezalaka nde ye oh yene mutabeta cri oyo yene mutasala cri oyo ezalaka nde ye yo ezalaka nde ye mais toyebi te tosolo na ye po toyeba comme toyebaki te en tout cas tosolo na ye siko po toyeba liboka boni en tout cas vraiment donnant santé penda pepele ndingo zomona kaka donc défaté tokota maman au champ liboka bato poto bato à Londres partout dans le monde entier babi ozomona na te oyo kanate yebisa bato oyo kanate pourquoi non en tout cas ba bon dimanche na bato tout bazota la biso bana poto na yebi ke ba demande ba soutien zebele et puis bozo senga bozo réclamer pour na liboka na yebi bien que nazali toujours na kata maison mère nga naza mwana nkoi mwana nkoi aza nkoi naza pembeni toujours à le roi de la forêt en tout cas na pese mbote big boss place azali na pesi mbote na batune nyonso Monibu production Dr Pichu Muzungu pourquoi pas Papi Kakol Sebondo Sankara Dekuta ADT Kimpui bienvenue Tenta en tout cas batu tout ya sentir mokonzi na pesi bango ba bon dimanche na bango na ba fanatique tout ya maison mère na ba fanatique tout balingaka Israël mutu ambuji liboka en tout cas nazali papa Donato zali liboka bi azali ba question ngana otuna liboka eza ba question bino bakina tuna ye liboka répondre na question liboso oyo est-ce que oza disponible à répondre à la question nyonso o bata poto balobito tuna yo ba question tout ezali wana nazali wana toujours pour na répondre mais yeba ke ba question mususu ezali pour na administration na biso ba question mususu ezaka penda ke faut Sankara Dekuta de Takimpui bato ande fo baloba eza bisote solo ya ngai na ko répondre no etaleli bango wana vraiment kimpep malata so to banda siko na question oyo liboka bato nyonso balobi ke liboka simaki kisi ya durée mukie raison pour laquelle bomoni aboki kaka cri moko esali succès ekangi mbala moko tango kisi wana esili cri wana pe sili donc kisi esili moya ke revoir so nganga wana ezati fois changer nganga mususu pe azate yango bamona ke no liboka amona na te liboka ayemba so na album te na ba voyage liboka azokindaka te olobani na bato o ba lobaka ndenge wana. En tout cas, musique ezate pour na voyage, musique ezate pour na voyage, musique ezate pour na soki ndeni, musique ezali art ezana kata nzoto. Bato balobaka bongo ba ebité. Ba ebité moninga lelo mutu ambuji naza na kata maison me pembeni ya le roi de la forêt. Ye mutu asali lelo po bato ba découvrir nga liboka. Bato ba yebaki ngata? Bato ba yebaki ngate. Omoni mikolo bazo benga ye ibenge coaché, le roi de la forêt, ça lokola coach ye mutu azo coaché.
coach tango coach ak équipe soka obike match oyo bomonaka toujours le roi de la foi lobaka ke orchestre neza lokola eza équipe quoi soki joueur moko azate joueur mususu fo abeta donc yaza on dirait coach tango coach ke ba joueur fo babeta elingo lobateke libo reseli libo nga nakangi mboka pendant 3 ans na créer liboka nga na bima na 2011 na fikini na efiki na 2012 na kota na liboka bana kini bayebi bana poto bayebi ba histoire na zo ba image za na linga olega TV trop te po ekoma lokola nga na za musicien ba polémique wana ebele ko luka te balobi izela balobi nde oza musicien ba polémique te oza ne musicien ya kisi osimba kisi a duré mukie te kisi a duré mukie ezalaka te kisi osimba duré mukie ya ndenge nini ka duré mulai non nzambe muto apesaka musique nzambe muto azopesa création bien nzambe ezwaka temps cri na nga na bwaka depuis 2011 o eza nini en 2015 tout ça en 2015 na sali succès pendant 4 ans ingete bimi na 2015 o eza 10 mois hein eza 10 mois et je attends des années mais pourquoi bato bazoloba no liboka kisimuke asili non le roi de la forêt a ebi surprise ni na rosala bana la zamba bana o batala zamba play ba fanatique tout à maison mais ba yebi hein ba fanatique na biso ba yebi ba répétition ba tala ka makambo ndenge ni zoleka bato musu batala ka tende ba ko lobaka no veli liboka akoma neka ni ngwana mais non ezani ngwana siko liboka balobi koya ya Bercy na kati ya wenge musique maison mère mutakwelela pena nde ber mutu ba chapena là-bas ezalaka nde yo liboka ya solo wana penza non soko lobi bongo eza bongo te na utuko biso tout à l'heure na obi le roi de la forêt za lokola ibenge c'est le coach mutu azo coacher papa na kati yote obi ke coach a sélectionnera toujours ba bon joueur on change jamais l'équipe qui gagne alors c'est que yo pour les Batang Wando Salara un bon joueur pour l'instant osa sous bon joueur t'es raison pour laquelle on sélectionner sous tes pour qu'il ne robeta papa wana za bilobela ya kolobaka ka ya batu ndenge batu balobaka mais ba vrai fanatique ya le roi de la forêt ba yebi on se comprend biso le roi de la forêt sali bloc cadena hein est-ce que mona ba chanteur ou bien animateur ni na boka na bloc cadena mutute pona kolobake le roi de la forêt azali ibenge aza muto aso coacher soka galinga coacher loko moko boye pour ça la fanatique na ye boye parce que maison mère eza ya ye ya za musisa biso to sa étape alors yango ko bal to baluka kate kolobaka lobaka on se comprendre tant on sala bloc cadena musicien ni o chanter ni na à côté na bloc cadena sala vocal on se comprendre est ce ba koka koyemba te ba koka ba koyemba mais senga kikaka elingo kolobate ke maloba moko boye décourager ngana za mwana nkoi na ebike mamuke luzolo Liliane Matumba mama na Belange papi Musabu na bosani TV na nga popo premier privé na mikili bat basimi poto wana iboka toya kuna tout na moi ba série ya ba question réponse liboka est-ce qu'on y sali que non voyage ya Angola ou ça que non batu ba se retrouver que non Angola peto kende kuna après tout moi vie ni esali que non voyage Angola yo tikala papa na ngai ya on otuko biso no bi musique ezate ke pona ba voyage mais ça fait partie oui ezali le roi de la forêt azali papa motema munene ayebi ngonga nini wana lingolo bateke il faut lembisa ngai papa nasana ba crio na salia animateur ngana beta ki esala succès pendant ya on otuko pe exemple na obia na beta liboka depuis 2011 otoza nini toza 2015 na sali succès jusqu'à 2015 tant yingete ye ne bato fo bayoka pe bato ba travailler papa wane ko kolembisa ngate le roi de la forêt aza papa boyebi ba surprise asala kozala Angola na ebite bana Angola na ebike mamuke luzolo Liliane Matumba Mamonique na Luanda mama ya bana Edi Mososo eluka makambo Pedro Casador liboka à part la gitro na ebike Angola et rekufaka jamais ezali toujours Angolais ko sukaka jamais makambo ezoya mais babi faut kolia toujours mafuta ntaba tango zana na moto tango ekoma malili faut boaka ngo bali ngo suti obi que non après cri wana ya liboka wana yo bi oza suna ba crime sus ya malonga pe ekoleka pe wana ngana sala ba cri na ba danse toke moni ba animateur tout lelo ba komo ko pesa ba cri na ba danse ngam tu na banda ba cri na ba danse na pesa ngona ba fikini ba tout batala ezalaka ba pesi ba maître ba jui ba ngana ya na ba danse yango mona na soka temps toke siko mo ba crime boza ke no ya sika eleka pe liboka bata poto bayoka ke ya sona ko benga pe liboka pe atiki nga pe na album bayoka no ba kriango
bameli supu na lokoso bana oyo bameli supu na lokoso limbondo batie tubudi tunsanki pilipili ngwendo bameli supu na lokoso pilipili mayo bango basengaka mayo pilipili mayo bango basengaka mayo mayo Liliane Matumba mama na Belange mamuke luzolo mayo pilipili mayo d'animateur azobwaka les mona pasi ya musalani Mai bobi ke no bino banimateur bino pardon artiste et musicien ba cri na bino nyonso boyembaka soit bolobaka eza toujours na signification nango yo zala clair lo ba vérité na meli mai na lokoso tant on a na wengeza nzete bato ba comprendre kite mais yango wana ezokokisama parce que wengeza nzete weraza musisa eza na signification nango bato ebele balobaki maison mère bato musonde balongolaka bato mais nazo bisa bino ke baza étape et bang ça maison mais ya le roi de la forêt ye musisa ye mta simbi on se comprend tant nalobaki wengeza nzete pona ko lakisa ba fanatique maison mère ata boyoki soki nini te musisa ezali yango moni biso baliboka na ba chance le roi de la forêt pesa biso naza pressé te bana poto bosunga ndengai bosimba ngai bosalisa ngai nazala toujours mupepo to aki nango esenga ki foto mona na bino mamoko mais sengi ke eza moi pénitence mais Balobi, je vous rappelle que je suis avec l'animateur de Weranson, le roi de la forêt, qui est le président du groupe Wenge Musique à Maison Mère. Car on a toujours une série de questions-réponses. Liboka, question où tu pas patron anga boss Bunga. Boss Bunga. Le patron de patron. Comme on a Pyrrhus Bunga. Pyrrhus Bunga. Ça en Ukraine. Boss. Vraiment il y a yangwana. Alors baki na tuno boy. Étant que doyen nayo, étant que Mouto Kota qui n'a qu'à sortir ça va succès belé. Lui c'est héritier Watanabe. Départ naïe, ça là qui on est. Non, départ héritier Watanabe, omoni. Et ça les baisse dans mouvement. Non, le coco ça la baisse c'est Moussissa Zali. Moussissa Zali. On se comprend tant Moussissa Zali et l'autre mon côté. Héritier Zamouana. Moi on a liboso on a na maison mère héritier. Bana balongo déjà. Et l'Obama qui n'a pas de sobana soki bakoli même na ba famille to longola na musique moi na nyonso so akoli na ndako ba parents il faut ça la faille na et ce qui a coquille et ce qui a coquille et yé moko so monika coquille a joué les devants papa ko sala ndenge oyo monende ya coquille bien coquille non ngana ko mona ndenge nini yazali ta ki collègue ya musala oui azali collègue mais quand même baza ancien biso to zali batoto yaki na ko comprendre tes places yazali. On se comprend parce que ngana kutaki na ko comprendre tes places yazali mais quand même en tant que collègue ça qui quand même moi pas si il y a que kozanga ye bon c'est comme ça là. Merci beaucoup boss qui n'est mon APC réponse par rapport à départ héritier Watanabe nani grand animateur nga mana confirmation parce que nabi que non mon ami Freddy Chimona Judy Garla ba que non garçon peu ça va bango ma baba qui na j'étais ba pot de fleurs ébélé baba qui n'a plus seulement merci continue toujours na ko innovera bon c'est bien et ça mon message au pesa que non wingeza musisa et ça bon wingeza musisa et ça n'était oui aza musisa donc ça mon message so comprendre ngo bien que non message à makaso pesa kuna bon l'album ezoya to zelayo te bien to zelayo. Non, album ezoya en tout cas bozelangai bana poto bolemba toujours tena ibisa bino ngana za mutu ambuji tala ngana banga ke logo te mo banga bersi rien na go bange na bange pona nini pour grand animateur na bange pona nini ngana beta liboka na beta liboka kutu na ba grangolo bazwa pena ba bing bing bududum pour le roi de la folle baka de la tête gauche ngana banga ka tsenga na zela ka le roi de la forêt alobaka ke non liboka attaquer okomona biso toza ba soda o tolobaka trop te biso tozo sala musala omoni cri na otobwaka ba meli supu na lokoso bano yo ba meli supu na lokoso pilipili mayo bango ba ana danse moko bana poto yo ka bondo zo bwakela nde mutu ka meli loko na lokoso moko loba komonete mais ba meli supu na lokoso te nani ka sameli obi limbondo batie pena tubudi baba pilipili ya mike swaka tobenga ngo na chiluba tunsanki cardozo mwamba kena tobenga ngo tunsanki popo premier ya ngezi molonga ni ya maya lili pompe d'injection soko lié piment na mike batiango na kata soupe bendi bena makazi
ndenge tutaka kano wana ke ba izaka mabe yango ki mutu ambuji engaye diskaturo mutu ambuji. C'est bon, Abi Diskaturo pour comprendre. Si on a lingi Liboka tellement comme qui vers la fin de cette émission, tu peux tous aller moi muke. Na lingi siko yo o lancé appel mombo na batu nyonso mukili mumba o ba Hollanda yo. Promettre bango que oui, na album oyo bazela yo. Alors sopi mutu lingi que otikaye dédicace moko ya bien ya propre. Dans l'ancien on appelle oloba na batu poto nini pona disque oyo ya maison mère. Ouais, bah toi poto vraiment disent que c'est le roi de la forêt. À ça toujours. Leader des leaders. Donc bah disent que n'écoute moyen ko lobeliza raté pourtant que ya kabino mo bomo na ka ndenge zalaka. Donc bah fanatique tout ya poto en tout cas nazo senga kaka soutien ça la makasi parce que bah to bazo linga kaka makamonga na zanango etika na maison mère na koloba Liboka boye ayo kapte nazali toujours moi nanko ya zankoi. Manzake ko bima album boza ko sepela na bato tout balingaka vraiment numéro nangai baza nango babenga il faut pesa ba mtuso bazangi numéro nangai ezali 00 243 58 59 224 donc numéro yangwana 00 243 58 89 58 59 224 00 243 89 58 59 224 donc numéro nangangwana ba fanatique tout babenga pona toujours kopesa Liboka toujours ba félicitations le roi de la forêt ngai na roza la pena presa papa te parce que papa pesa nga succès moko oh en tout cas vraiment nga na uta kasaya nga na uta pena chikapa nga na Kishasa pona musique yango bomoni bana poto na linga ko kene presete na linga ka mutu tout nzamba pesa mutu tout anaye. Oh Liboka zo banga te le roi de la faza papa motema monena yebi yango na tuna ki na obaki tango asalaki bloc adena batutu bazalaki et pour ni batona bakota kite ba Liboka na solo mo boy asa papa ayebi ndenge nini na solo mo bo keba babi oza wenge aso zela kaka keba ba yo zela yo pe oza wenge bato ebele ba na wenge na mbangu bakenda banani la fois beta ka musique banani bakenda mais bato ebele ba animateur ezanga mna banda tant na bwaka wenge eza nzete ngam na banga na banda ni maso na maison mère ba animateur ba yebe na longola na manette papa nanga mutu ambuji ba animateur ba yebele ba longwe le roi de la forêt azakaka elingolo bate pressé nini pressé zate Siko batu oyo pesi numéro na pesa bango sugu pour babenga yo tika pesa bango su maguna mo ba crine parce que yo za mutu mo obeta mo ba histoire na ba crine yo mo eloko mususu lisusu kikima kitomi sanga fumbwa mwamba lelelele toke umwamba katu mwamba eba na kini nine lembisa ka fumbwa mwamba yokanga bien nine lembisa kabika la kasa mwamba tunanga nini lembisa ka su mwamba yoka umwamba katu mwamba lelelele fumbwa zibebe bana kini bana poto o biloko moto bakri fo ezala na makambo za na kati balobi nini oyo ebongaka na fumbwa po fumbwa so bala mengo ya pamba ezala gute il faut kota mwamba Liboka ngai bana poto eza pena ba sete yango monaka baza pena na morceau dire balobi na soupe na lokoso ba ko découvrir yango balobi on est avant dernière question elebiso na mutu balobi tant bercy aye na maison mère ndeko na biso lobeso kata fumba kimi mbangu na Equateur yo kimi mbangu na Kasai te po wani yo pe mususu bo moni tango na lobi ke ba meli soupe na lokoso soupe soki ba lambi ba tie ba pilipili ba ba meli na lokoso ebeta canon ezaka na canon makasi ozo comprendre donc nazo pesa déjà ngana za animateur na boka na masese maloba na ngeza toujours masese bato bazo comprendre mamuni nazo loba tana lobi bano ba meli soupe na lokoso turo fo babinango pilipili mai ozo comprendre musique eza ko kima te musique eza na nzoto na okima na okewape mukasa inde ko pesa nga musique non Kasai ok talaka ayaki bien ba biloko na ye yo pe fa ko zo biloko kuna na Kasai biloko tika kuna manzaka manko bana manzaka bayebi yo za sa biloko bana manzaka bayebi ale manzaka ozo comprendre bayebi makam nazo loba nchangi dadi nchangi manzaka manko Kouloué. C'est bon, cool, ouais. Nous sommes presque à la fin de cette émission. J'ai reçu pour vous celui qu'on appelle Liboka. Il est l'animateur de Wenge Musique à Maison de Noël Ngamawer ensemble.
to solo libo qui est ba rumeur ba soupçon mec non akimi azoko kamarambuté azo la beauté bino mo boyoki ke non ya lobby azane précité parce que utaki kasaya ki na Kinshasa pour ya sala la musique à cause de la précité parce que soit apprécié ayo comme quoi mutalier soupe na lokoso et ba soupe bando soye mungwa et banda soye ndenge za la rare ba lobby. Dernière question et la rubrique à celui qu'on appelle Abel Matouma. Na bien une rubrique Abel Matouma, les grands caméramen na mutunae Jérémy Makaya. Merci na bino vous assis ma caméra ma be ngwana nga zali bosa caméra été ya bino. Rubrique on est à la raboy sans polémique. Ba générique bimi so na bien tanga ya batu vraiment ils ont biso moi temps pour émission de Jesili ba générique bimi. Tengelanga 3 génériques où ils ont frappé fort à part ya Wiranson. Wana ba générique tout ebimi nazo atano na oyokango nazo pena na temps funa yoka omoni ba cri tango ebima ka bato ba welela kana ba pressé mais tango ezo temps otali dire ngana na banda kosunga na ndo kotangela yo comme ça lo baka mabeto malamu bon wana penda bon na rubrique nazo na no temps ya koyokango ya brigade nazo temps ya Kofi Olomide deuxième apôtre nazo temps ya Robinho nazo temps donc non yoki bango te nazo temps ya koyoka bango nanu pena nazo temps donc nazo temps parce que moni ba cri tango ebimaka bato bayoka kango mbango mais biso ba artiste photo soit temps ozo zona ka temps ouais merci on les a rubrique sans polémique et dernière question il y a rubrique sans polémique et ça boye ba animateur basé belé ba kulutu donc tolongo na bakulutu ya bakulutu moi kalawana ba oyo kutaki na animation pe na ba oyo bakuti yo na animation tangelanga susu misatu o basala musala bien mais atamoko te azala kata maison mère bakulutu na ba donc na bakulutu na ba oyo kutaki na ba o bakuti yo bango nyonso sauf kaka na kota ba Bill Clinton kuna tangelanga 5 kaka donc 5 ba animateur basala bolo kitoko sauf na kata maison mère. Na sauf bakulutu susu ni olongoli su bakulutu te bakulutu alikolo kuna te nabi ne na génération ya moi ya bino wana génération ya bino bakabuya baboloke ba Obama natangi bakombo ba génération na bino wana nde basani tangilanga siko 5 animateurs basala musala bien yo ndima moke no masa wana pe vieux wana pe asala pe boloki toko basala 5 kaka presque bango to ba travailler bien mais nazo so atako yoka ba album na bango. Non, baboka be balbum mususu kala oyo yoka déjà pe mais tangila 5 animateurs basala musala bien. Ça va nga sangisi na bakulutu nyonso. Non, presque bango tout ba travailler bien. Bango tout ba travailler bien. Sauf que balbum oyo bima nazo zela ngota ko yoka. Nazo so ata. Donc parmi les champions il y a toujours un champion. Bango so sala musala bien. Mais ça ko la yope sala musala bien mais ça muto ya leki yo ya pe muto oyo leki. Alors ba mana bazana moi top 5 ka top 5. Non, koleka na mutu aleki ezalaka te. Ozo comprendre musique nzamba cha mutu na mutu ne lembu na kati na ye. Alobi o eza sans polémique. Mutu musu pa zangango. Ozo comprendre. Et loko nyonso moko ngana koza na bi mutu musu azangango. O comprendre. Elingi olobate ke nzamba azana na ndenga sala mutu na mutu azana lembu asalela ye mais batutu merci beaucoup. Abi Batounia sur ça bien. Question aux alara sans polémique. Il faut qu'on réponde à yo mais il moro ebi pour qu'on réponde bongo Abel Matouma certifié. To comme Nasuka justement ba dédicace na baton so botalo partout dans le monde entier pour to clôturer na yo. En tout cas bana poto na linko sala be émission trop te parce que nazano na temps fona travailler mingi. Ceux qui na équipe en tout cas na mi osali makasi pour toi kokutana quand même il fallait ki na sepelisa yo pour na batutu o bazo komitungisa bazo ye basusu te liboka naza toujours na kata maison obi oyamaka téléphone te na yambaka le musu na koza nazo répéter pour na bwaka mingi na travaka makasi ngape na musala na ngai musique nde efantenga na mboka o funa bosser na travaso moninga na yamba to nazo répéter mais à part ça na silisi quand même na benga ko pour na banani wana mutabengi et ça la moi bien. En tout cas, ba fanatique nanga to poto. Et ça son numéro. Numéro nanga ezali 00243 89 58 59 224. 00243 89 58 59 224. En tout cas vraiment bana poto liboka babenga nga Israël mutu ambuji comme nanga ezaka pena ngwana Israël mutu ambuji. Oh le roi de la foi bengaka wa ambuji mai. C'est-à-dire grand Kasai. Bozala vraiment soudé na pesi mbote na bato na ngato bazo soutenir nga na poto na Angola
Mamouké Luzolo, ah, Soko frappant. Mamouké Luzolo, moi Satalo Makasi, Nabo Sanité Julia Kalenga, Nabo Sanité, Maman Pompé d'injection Malili, Molonga ni Yayangezi, Nabo Sanité Vienanga Popo Premier, V au petit na OV, toujours confiance ezala. Babi musique eza toujours les okende, ebele bayamba ba pakata batika Teresa vide. Tozo banga mutute vie confiance toujours na liboka Mamouké Luzolo Julia Kalenga Nabo Sanité Yayangezi Mathieu de Paris Bolingo Papi Mousabou na Luanda bana Luanda na bandi ke boleli trop te esilité le roi de la forêt mutaba surprise boyebine bolela ka Jan Angola oh Jan tango Jan ya Angola boyebi Angola na époque wana et bouzaka mabe le roi de la forêt zo bombela bino toujours ba surprise bolela te naza toujours na kata maison mais confiant toujours Papi Mousabou Pedro Casador, Nabo Sanité, tout Angola, fanatique Nangatu, Mubanji. C'est bon? Fanatique na tout, Babanji. Et là, qui signe Babanji, voilà. Prochainement. C'est bon, prochainement. Merci beaucoup à celui qui était derrière la caméra. Il s'appelle Abel Matouma, Jérémy Makaya. Moi, c'est Dona Condé. Suivez votre site internet. Site internet Diaspo RDC. www.diaspordc.com, nulle part ailleurs. Boyo karabay rumeur kuna. Boyo na diaspora vous avez information, il y a vérité, il y a solo. Merci à toi mon patron Pyrrhus Bunga depuis Ukraine. Merci beaucoup. Hein, si ça on a crypto date aussi c'est émission de site. OK. Good afternoon everybody. Come on, come on. Hey, good afternoon everybody. Comme en anglais. Come on, come on. How are you everybody? I love you. How about you? Sebondo, let's go. Uluki makambo. Udininge mabwa luswengel. Mama. Liliane Matumba, mama na Belange, mama. Mamouké Luzolo. Nale la sko ba grand poète ya grand Kasai. Cardozo Mwamba. Loku tu somba aku. Mwamba wakena. Jimmy Chamala wetwe. Jimmy Kabondo. Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.